Avant tout ça, la recommandation à moi, il faut sortir la recommandation au bois comme il colo. Amataki il colo pas pasteur. Parce que conteneur on a la carte, n'a pas de l'eau à côté gâté. Papa semble là comme ça, et puis papa semble quoi être là comme équipement nio so quoi être là dans musala. Papa semble là dit. Papa a effectué de nous ça que nanda. Avoir qui maille colo moi yene ko le colo mutu. Dans on a sisi on a tenu nanda ku. Na zipe mai na sopi likolo e ko le linga ipera mutu. Na 3 na 5 jours na 5 conteneur pesanga mutuka na 5 jours na 5 nzambe pesanga mutuka pesanga congélateur ya munene pesanga congélateur ya munene pesanga pe groupe électrogène ya munene après 2 jours tozoya na sima 2 jours tozoya awa na yoka babengi nga na telefone babete natinda mutu azelanga congélateur na ye pe kotinda mutu bayelinga congélateur ya munene peza ebandeli bayelinga congélateur ya munene wana peza ebandeli onga moko na boye kosomba te esika mpe uti na yebi te après bayelinga congélateur nalobi nzambe etikali na groupe nalisi nzambe etikali sikoyo groupe nalali na butu azoyebisanga pasi alisabino bozwa mai bobwaka likolo recommandation esi esalami eleki abi na ntongo lisusu bandela yango na ntongo mpe na nsima mai nabwaki likolo na nsima 3 jours bana bayebisinga mama mutu moko uti boma aye na kupa munene ai mutonga uti wapi na yakotala aza libanda mutu wana yebisinga mama groupe oyo nasombi yango mpo na yo esili te après 2 semaines na nsima 2 semaines après wana après